Na mokolo le 28 mars pe le 29 mars mokonzi ya la police ya Congo Central na kombo ya Général Placide ayaki bongo na cité ya Kimpese pona makambo etali bongo insécurité oyo ezali bongo kotia population ya Kimpese na kimia te na yango apesi bongo mibeko to pe mitindo na ba police nyonso ete soki okangi kuluna to pe ya balado couper de route batinda na lombango na matadi bandeko akene kosala nini kuna bazwela bango solution na mayi etali ke batinda bango na kanya makase se bakene kokatela biso bilanga tango bamonaki bongo kamera na biso ya magazine qui dirige qui nani azali kokonza nani azangaki pe bongo maloba te yoka ndenge alobaki bote mingi ndeko journaliste. Voilà, mon général, je crois que vous avez dit que il y a pas de ya territoire ya Songololo, lobby to zaki na na trapote et nous y a les lots spécialement les dalibs na le lenge nini boso ya ba policier na ya territoire ya Songololo. Merci mingi ndeko journaliste na kubanda pour se présenter. Là nazali général Nyembo Galusha Placide. Nazali commissaire provincial de la police nationale congolaise ya Congo Central. Nazali en mission pour la boyebi tamususu kodanda ki nous avons journaliste d'investigation. Bakonzi Batinda Kingai, son excellence monsieur le gouverneur de la province. Batinda Kingai na sala musala. Azako se manifester makasi pe ma père de route ayango tomona ke père de route pe bakuluna bazaka na bazangu pe baza partout na Congo Central ça qui ndimisa c'est une na ba commandant pour être tout kanga bangono à travers l'étendue provinciale sala na sala awa pe na territoire ya Songolo pe sala. Alors, namona kete na koleka pamba te kozonga matadi sans que na solola na pesa ba instruction oyo